Caporal Albert Kouyoukou. Oh, t'as envie de plaisir, n'a aucun plaisir. Le col de le bagan armé. Boni. Vous avez malade. Vous autres, vous avez bien. Santé après maladie, il n'y a aucun qui a récupéré mon mouquet. Oui, quand je suis bien, vous avez malade. Mais vous avez bien. Quand Elio, cadeau anniversaire. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Na Zeppelin j'étais kitoko. Je suis souvenir de mon jamais vu. Vraiment, nous avons pas moula yo. Afungula baba boko na yo be. Pas que je vais moyen que je me la. J'étais là, il y a pas de ninga mususu. Merci beaucoup. Nous avons fungula penza là. Do na ko senga penza ba ko yo be. Merci. Merci pour la bonne ligne. Kan oyo osombango wapi? Na ndenge osalinga pe ndenge basali ndenge basali ngai na ah bakabela na somba te me ba pesa ngai na manda na ba belge ba belge ah ok donc kitoko umeli mingi mingi pesa ko leka pe 20 ans 20 ans oui anga comme mon cousin na mone comme mon cousin par rapport na oyo moi Eliani hein vous allez faire là Eliani oyo eza moi likolo tombola mon kongono muke en tout cas merci beaucoup ça c'était moko kitoko c'était véritable visite ozo tambola nakutambula na yango ozo tambola sikoyo tetu eh bon soko kwea na zuli kampo na dimi ko tambola merci oko ofanda en tout cas bravo merci mingi na CP ozoko kisa 100 ans ozoko kisa 100 ans ezali kama munene po na biso oza mutu munene non seulement pour la famille na yo hein Albert Kouyoukou Caporal oza mutu munene pour na armée na biso oza mutu munene pour na Congo po oza mutu munene pour na monde mobimba po yo bundaka guerre mondiale donc monde histoire na yo eza histoire ya monde mobimba donc on l'appelle beaucoup fa bato babele bakufa yo tikala muke donc il faut to kumisa to tombola yo donc to bongisi programme kitoko anniversaire na yo eza le 20 hein le 20 wana eza vendredi tokosala yango na 2 jours programme na yo ekobanda vendredi te samedi vendredi wana okokutana na bapanzisa yango bajournaliste nyonso ekolekana na palais du peuple tosengi l'état apesa biso palais du peuple mpo na yo vendredi ozala palais du peuple liboso ya bajournaliste bakotuna baquestion ndenge nini okota mosala ya soda ndenge nini ozwa formation ndenge nini okenda bitumba ndenge nini bozonga likambo nini eleka banda bozonga ti lelo ndenge nini obikaka yo moko nde okoki koexplike bango wana ekozala vendredi alors vendredi na pokwa yo oza mokristo ti vali na pokwa toke na paroisse na yo tokoki kopesa nzambe merci donc wana programme ya vendredi sikoyo samedi te sombele suka makambo samedi na tongo na 10h tokuta na gare centrale na place de l'indépendance na gare centrale okokisi 100 ans mais pour na biso 100 ans okokisi 100 ans oza olali te oza grabataire te même soki malade eza na nzoto mais oza maladi te oza ya kotelema ofandi boye ozali maladi mikolo elekaki tobangaki mingi ke peut-être makambo mabe ekoyela yo tobangaki mingi na nzambe asalisi otelemi lelo nakuti ofandi oza kotelema donc okolakisa Congo mobimba okolakisa monde mobimba ke jeune homme ya 100 ans akoki kotelema mpe akotambola donc tokosala marche de santé bilenge basportif basoda tokoya wana tolati tricot na nini na foto na yo totamboli bon na pokwa nde toke na palais du peuple bakosala filme na yo basali filme na yo nsima ya filme bakonzi bakozala wana ambassadeur ya Belgique akozala bakonzi basoda akozala ministre ya défense akozala bajournaliste baprofesseur bato ebele bakozala mpo tomanola likambo ya baancien combattant donc tokoprofite na anniversaire na yo mpona kolamusa so makambo ya baancien combattant alors nsima wana soki esili tokatisa na salle de congrès mpona milulu mpona kolia
Obina.
à l'occasion de la manifestation marquant les 100 ans de l'ancien combattant caporal Kounia.
Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, Leurs Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organismes internationaux présents ou représentés, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, Messieurs les sous-officiers et membres des forces de sécurité, Messieurs, Mesdames les membres de famille, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Ce soir est un grand jour pour la République démocratique du Congo parce que nous allons rendre hommage à un des héros de notre pays, le caporal Albert Kounyokou, centenaire, le dernier des Mohicans, si on peut le dire, de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous prie de vous lever pour accueillir l'entrée du caporal Albert Kounyokou. Le caporal Kounyokou, je l'ai rencontré en 2018. Il m'a raconté son histoire, une histoire extraordinaire qui m'a émerveillé moi-même et je me suis dit, mais il existe dans ce pays des gens comme ceux-ci et que moi, tout intellectuel que je suis, je ne connaissais pas. Et c'est ce que j'ai pris ma caméra. J'ai dit cette histoire doit être connue, non seulement au Congo, mais à travers le monde, parce qu'il s'agit de la guerre mondiale. Notre responsabilité en général, et la mienne en particulier, était de ne pas passer sous silence cet événement afin de mettre un terme à cette anomalie historique de mémoire oubliée. Et c'est donc un honneur de vous avoir, cher caporal, parmi nous. 100 années, 10 décennies, un siècle, ce sont des chiffres dont on a du mal à saisir la véritable ampleur. Le caporal Albert Kounyokou a vu de ses propres yeux nombre de choses que nous ne pourrons jamais voir, vécu nombreux événements que nous ne pourrons jamais vivre. Cette expérience font de ces témoignages des discours vibrants et inspirants. Et en ce sens, il est un pilier du passé de la République démocratique du Congo. bantu toyinaki moke kobundana bango na infanterie ezalaki baméricain baméricain na ntango wana na infanterie bazalaki na ntina moko toyinaki bango mabe bango toza kokuba mingi mpo lekolo na bango bango ta bamoni mwa matiti moke moto azali te bakobeta masasi nakalisiki moto abomani wana. Les troupes de la force publique vont être considérées comme des éléments faisant partie des forces alliées. C'est ainsi que Churchill, pour protéger la colonie du Kenya, la colonie de l'Ouganda, parce que les Italiens qui sont les alliés des Allemands sont en Éthiopie, il va demander à la force publique d'aller combattre les Italiens en Abyssinie. À l'époque, on appelait ça Abyssinie, en Éthiopie. Et les Congolais vont aller là-bas, libérer en 3 batailles importantes, Gambela, Assosa, Sayo, et ils libèrent l'Éthiopie.
Attention. Alors, tombolelo. Ya do pelongi somo ala te tombolelo. Que va, no puede perder. Compteur à zéro. Voilà. Albert Ngoma, que Dieu vous bénisse. Et surtout, Merci beaucoup, longue vie. ça fait le temps. Vraiment. Plus de Wow. 20 ans. Et puisque c'est ça la longévité que Dieu nous a accordée. Trésor. C'est là, Chef, vous dérangez. hein?